bandeko ya monde entier, solution eye po na lobiko na bokono na bino. Odungisa mingi na o etali bokono, otamboli par-ci par-là, ozwi lobiko te, kasi lelo yo na kotalisa yo le grand phytothérapeute o azali kosilisa bokono dans 2 jours na kombo ya docteur Mboka Mboka. Ndeko, impuissance sexuelle elata yo, stérilité, éjaculation précoce, hémorroïde, sinusite, kimambango pa ya docteur Mboka Mboka. Diabète ezo déranger yo, sucre elati yo nzoto, epa ya docteur Mboka Mboka na tamuke obiki na diabète pona libela. Ndeko docteur Mboka Mboka azali ko traiter na nzela ya ba plante naturelle. Keba kokende na ba charlatan. Yaka bisika expérience ezali. Bandeko basi oyo bozali koluka tolo, bozali koluka sima, oza na posa ya bassin efongwama, yaka na lombango epa ya docteur Mboka Mboka. Epa ya docteur Mboka Mboka na 1 semaine ya pamba, ozwi tolo, ozwi sima, ozwi bassin. Solution na yo epa ya docteur Mboka Mboka. Olingi komona docteur Mboka Mboka kimambangu na République démocratique du Congo, na Congo central, na ville ya Matadi, voie route Mikondo, na Kurbi Yankelo. Yo oyo oza na étranger, na mikili ya poto, ozo komituna koma kozwa ba produit ya docteur Mboka Mboka. Ndeko, ezali facile. Il suffit obenga na numéro oyo, plus 243 89 560 73 28, plus 243 85 18 47 001. Ndeko, okweyaka maladi ya ndeke, babwakela yo masu, maladi ya mpese, zona, lobiko na yo, okozwa yango epa ya docteur Mboka Mboka. Yaka na lombango koluka docteur Mboka Mboka na problème nyonso ya santé oyo ekokai ko déranger yo. Docteur Mboka Mboka, solution, yende fin. Oui, merci monsieur le journaliste. Comment on a le cerveau à Congo central. Alors parmi des génies, tout le monde a Andy Bola Zawana. Merci vraiment pour la bana ya République démocratique du Congo, puis bana ya Afrique centrale, bana Europe, bana Océanie, Amérique, partout dans le monde de besoin d'Abisso. Vraiment, les besoins de comme on a le docteur Mboka Mboka, je suis médecin traditionnel dans la République démocratique du Congo. Nous sommes phytothérapeutes de la médecine traditionnelle. Donc, la médecine traditionnelle, nous avons la responsabilité au niveau de la coordination. Au la République, surtout dans la Congo central, province, nous avons coordinateur, dans la coordination de la médecine traditionnelle. Donc, nous avons pour couper ça, moi, mon ordre dans le département de la praticien. Merci docteur, Touti Kolandayo, aux 8 ans il y a se présenter. Mais na sepela qui na yebempe parce que ceux qui toquent na ba médecine mususu comme on spécialiste en. Alors, tonito yeba docteur Mboka Mboka aza basé mingi wapi na o etali santé a traitaka nini. Merci vraiment la question. Tobi que na domaine il y a surtout spécialité ezalaka, mais na kati ya médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, la majorité, tout ça, est spécialiste. Donc, tout ça, est généraliste. Docteur Mboka Mboka, la médecine traditionnelle, est généraliste. Mais mingi pensande na se basaka mingi selon situation ya mboka na tuneza ko se présenter tout la kata monde tout ça ba problème mingi au de benga ba trouble sexuel na kata ba foyer. C'est pour cela docteur Mboka Mboka est assez spécialisé mingi na département wana ya ba trouble érectile. Mais docteur Mboka Mboka je suis spécialiste donc sur y a ba domaine non surtout la médecine traditionnelle en tout cas na ko défendre ya. Voilà tozo kende malembe je crois na bandele biso nyonso toyebi seria bakoko na biso médecine traditionnelle yangonde ezalaki ko impacter makasi mais eyaki kozwa temps moko boye eye kobunga nanu et je ne sais pas se dit à quoi ezalaki nini rareté ya médecine traditionnelle et pourtant yangonde ezalaki vraiment la base. Merci vraiment ndeka kabalobaka le peuple périt par manque de connaissances. En tout cas, bakoko na biso ndengozolo ba ndengwana bakoko na biso mingi ba évoluer qui la médecine traditionnelle surtout sur l'Afrique na biso et puis bazaki pour vivre de longues durées et puis ba maladie mosusu ezala qui te le cas ba maladie épidémique ozo ko frapper na kata République démocratique ko pe na kata monde entier.
Alors, ce qui est médecine traditionnelle, et comme moi, pour bunga moi, mon dieu, turubaka, batu bakomi kotanga moi mingi maele bakisami, et puis baké kokuta na ignorance au ezali na niveau ya département de médecine moderne. Donc ignorance des saliki et salaki médecine traditionnelle et comme à Kokita les années 80 les années 89 toujours progressé mais les lois sont aujourd'hui kobandaka les années 90 to banda komata likolo tito comme les années 2021 médecine traditionnelle et zongeli lisusu valeur na yango parce que auparavant pour okokako evrer cabinet de soins na kata ville c'était difficile il faut bakanga yo bazo ozoteka ba produit il faut bakanga yo. Mais les déjà tout comme une ordonnance ou déjà ministère mobimba arrêté mobimba ezali aussi pour permettre ba traduire pour exercer. Donc la question là yo ce qui est au bunga qui moi mukenzela ezala qui autre baka eza ba erreur moko boye batu balilo batangi moi mingi bazo ba sous origine na bangote mais le ko ezelo ko ya nzambe lelo batu ba comprendre que il faut tozonga na kati ya constitution pour toza ba bantu origine parce que ce qui est origine comment place c'est pour cela la médecine traditionnelle est bandie sous cause à la place. Voilà, merci docteur Tozoko Bassi Roko, mais inquiété des alamakasi et dans la bateau belé baduta mingi na médecine traditionnelle belé bazolo bakeno médecine traditionnelle dosage exact et zoya ko détruit bazo pesa batu bakisi sans ko calculer par rapport ya yango au quoi koloba nini et lelo yo pe to moni pe et huile sous en plaire nango ndenge zalaka na kala. Merci monsieur le journaliste. Produit médecine traditionnelle, tout nakata médecine traditionnelle, ba produit na biso na dose. Mais ngai eloko au moins ba ignorance ni surtout na eza batazon de santé médecine conventionnelle nda memi ba erreur wana nyo surtout que non bon mais la ba produit na bango te n'a pas de dose tout consort mais c'est mensonge. C'est mensonge. Comment maman nakata ndako kolamba fufu asa la dosage ya maïté. Maman na kata ndaku achine ma ya fufu alike na ndaku tozalaka 10 tozalaka 5 mais maman wana azola mbape fufu na correct fufu pe limité ba te on a terme de chose linga tulobaka teba donc il faut tebité pe azola mba biloko na ya tie mungwa pe ekoki biloko nini surtout tie biloko peut-être tozolia est-ce que quand na laboratoire ni o ba détecter yango non par rapport à expérience dosage tie mai normal tie pilipila tie mungwa fufu pe ekoki n'est pas les lots traduits praticiens, tous en dosage. N'habitez dosage ni au bango balingaka, tout ça il a produit. Si pour ça produit dans ceux qui n'ont ça la 25 litres, na tiamo na 100 litres. Est-ce que goût a produit wana, saveur wana, qualité wana ekobima? Non, parce que preuve na ko la tsayo, tous en livre mobimba ezalia ou ezolobela, comment se soigner par les plantes médicinales. Livre nanga ezali, oyo eza kolobela. Comment se soigner par les plantes médicinales. Ezali, livre Ezali. Donc, il y a se soigner par les plantes médicinales. Dans quatre livres, ceux qui te côté, tu kokuta, Ezali va préciser le dosage. Quand tu kokuta, ceux qui te côté dans quatre, la première sujet, bazolobela, okoki kozwa ba dosage na ndenge nini. Ba pesi biso quantité. Balobi na biso to ko la cuillère à soupe. Tu conseilles la cuillerée à café, tu conseilles la cuillerée à soupe, et puis tu conseilles la tasse, nous avons la tasse c'est à 25 centilitres, et puis tu conseilles la flagon, nous avons la 0,5 centilitres, ça veut dire 2000 litres. Donc tout ça là dosage na biso. On a composé produit na ngana il faut la doser en ndenge nini et puis mutu famille la ngo ndenge nini. Par exemple, mutu ko la 4 tasses par journée, nous avons ou 3 tasses par jour. Donc c'est comme ça, donc il va produire un bicho ezali na ba dosage, eza bien dosé. Donc ignorance wana peuple congolais, bande ko na bicho bazola na bicho, to longo la inquiétude wana, to développer secteur na bicho. Mindele ba développer secteur na bango, les asiatiques ba développer secteur na bango, les ba chinois tala ninge ba mati, oni ba pesi valeur na tradition na bango. Mais pourquoi biso mindele ba ko interdire biso, ba tiela biso moi mi pe ko moko bo dikola biloko ya biso moko, ba koko na biso ba vivre qui plus longtemps. Zomona, les lots soki na Chine ko mona na page mon internet, koko ya 100 ans. Azan la capacité à kokumba vélo. Est-ce que biso na République démocratique du Congo, même 80 ans ou 87 ans kokumba vélo té. Pour le monde que bazali ko se donner na ba plante médicinale.
Merci vraiment pour la question que tu proposes. Voilà, docteur Tozo Kobase Bokoba. Et par rapport à vitesse âgée, Tozo Kota Sikoyo na Oyo Etali plan sexuel. Et Toko parlait beaucoup plus na Oyo Etali relation sexuelle. Alors, et l'autre mingi beaucoup plus na base de relation sexuelle et zali ba appareil génital, génitaux, il y a moi sito, il y a mobali. Alors, na ndenge ya vitesse âgée, to komi komona mikolo yo, mutu avant à ça la rapport sexuel malamu, il faut amela bimela mela, il faut atriquer G, il faut atia bitiatia, il faut asomba bakisi, il faut azalayete. Alors, okoka koloba nini na makambo nyonso wana pe ba inconvénient nango eza nini et nini esali ke mutu nyonso pona asala rapport bien, il faut amelaki sito asala eloko moko boye. Merci vraiment monsieur le journaliste. Il y a un tout koloba eza likambo ya système technologie ndenge eza komema biso et puis science ndenge eza komema biso mundele atriquer G na kati ya africain. Ya liboso alimentation na biso ezali ruiné, ezali mabe, ba produit bazotinde la biso ba vivre frais. Ezali combien d'années pour kokombe la biso? Ba produit na bango ba triangle ba otela la biso na biloko kolia. Lelo ba phénomène ba mama mingi, ba loba mibali na bango biloko ba ti ba cube manger. O to ko tanga ba comporter ezo bebisa secteur na biso makasi. OK, ba koko na biso bazaki ko sala ba acte sexuel sans qu'il y a mis la produit. Juste donc ba kisika ko ya mesala ko mela moi ba nzete. Si tu as dit que moi fièvre ezali, ma maman va kotokisa moi banzete, babi ba kote na moi vunga. Koti na kati, moi mulunge wana, eza ko chasser maladie. Ba ko moi grippe, bazui moi lumba bazeki yango papa ba tio na mapeka. Ovandi na moi ba lumba wana. Ko moi na fièvre, otoki maladie ki. Ba ko moi me fait malili, ba tokisi moi nzete moko kuna, moi tenkina, moi kirkima, moi nini kuna, ba pesio. Vraiment résultat. Mais lelo est-ce que population aza ko parcourir kaka la médecine traditionnelle, c'est pour cela ba conseiller et comme que pour ça la sexe il faut mais la moins loko parce que ozo ko consommer ba produits za beauté ya moi nous avons ba difficulté na niveau sexualité. Nous le cas docteur mboka na niveau sexualité na ko mele côté parce que na consommaka déjà ba produits za donc il y a autre dit que les loyo batu mingi to population na biso ceux qui pas comme koluka moi ba renfort ya komela moi mutu rouge il faut mela moi ba produit à pharmacie il faut surtout aya ko koluka moi nzete pour azana fondement te akomi ko koluka nzete kaka po akomi malade mais ceux qui azali na culture que asala ka traitement moko préventif ya ko composer ko ya komela ba produit na biso ezali bio aka abeli moi muke ayoki moi santé etungisi mais à parcourir la médecine traditionnelle organisme naye ekomesana zomona ekomesana et puis eko chasser ba toxique nyonso tout oyo amesana komela de soka beli il faut melaka kisha mundele lelo ba biso ba beli kaka il faut aller voir les médecins on te donne le piqûre on te donne la perfusion la transfusion non zomona ba koko na biso ezala ki ndengo na te zomona koka koyo biso likabi nga banana bela tina banana ko na komi na ajobo na yebi makilati na nzoto na ngai mai ekota na nzoto na ngai te. Mais muta komi na 80 ans ko raconter yo biki non ngai non na komi na étape wana na noter pour ba bato ba vivre ki ndenge nini. Donc c'est pour cela biloko wa to démentir yango que peuple congolais zonga lisusu na kati ya authenticité to zonga retour à l'authenticité surtout c'est qu'on composer ba produits ezali bio. Nous avons médecine traditionnelle, de chercher des experts comme docteur Mboka, Nazali expert dans le domaine de la médecine traditionnelle. Vraiment, il n'y a pas de déficit. Le résultat est normal. Docteur Aneta Munganga, conseil nous va ça na ba o nyonso ba melaka bimela melanini basala pour que ba recourir les sous na ba biloko ba melaka de façon que nyonso le kakimia. OK, conseil to repesa yango to lobi ke to zonga nanu na authenticité. Tango o santé etungisio. Ne précipitez pas car que non, il faut que vous voir un médecin dans un hôpital. Zongana nous tout nanu bakoko na onanu. Est-ce que malaria, est-ce que ça n'a dit que malaria tout non na les balilon. Est-ce que oki moi ba problème moko ba bourdonnement ventral oki moi parce que maladie nous surtout dans autres présentera ba symptômes na yango. Ils ont maladie moko tezanga symptômes. Tant oki symptômes moko se présenter au moins kosu. Mais ba ki sa kosu ezali ebele. O eza ba plante ezali. Mais là, il y a mais tant qu'on a dans la pharmacie, on a mis produit à notre temps à comboter. Mais on a un problème.
zomona aussi sentir moi mkongo moi pasi bakisi wana bachaka wana OK osombi yango omeli ba comprimer mais osa ko se détruire papa peuple congolais osa ko se détruire zomona osa ko bebisa organisme na yo mondele tatu ye mo kamela comprimer wana te asomela ba produit ça bio zomona aso ça la tradition selon coutume na ye origine est français origine est belge zomona mais biso ba bebisi et pour ba qui sont ba osala ngo wana na kingabwa biso to tozeko kola to yebi kingabwa ndo sala kisite ba o ba yebi peuple congolais ba vana na Kinshasa ba yebi ba qui c'est ça mala kingabwa mais on te voit qui c'est ça mala Bruxelles par exemple dans le système n'engo zo changer donc en tout cas peuple congolais tozonga na tradition na biso vraiment ko sala keto ko battre la bombe na biso plus longtemps ngai docteur Mboka Mboka na vana ki na Équateur na sali 15 ans na Équateur na ko vivre na ba pic mais ba choix. Alors, et ça passe pour moi, on a noté dans le village, on a battu, bazana ebembe, mutakoufi, pikima koufi. Non, il n'y a pas de mortalité dans le niveau battu, pikime. Mais piso lelo, il y a la mortalité. Il y a la mort qui n'est tondi. Ils ont côté, ils ont bien batour, ba corbière, ils ont circulé dans la ville à Kinshasa. Tozo bunga tradition, to bungi tradition, to zonga, to comprendre le moko, surtout comprendre. Vraiment bon mon habitué aux la moula et puis to sécuriser génération et zoyasima ils ont ba pays musu ba boya ka vaccination ils ont ba pays musu ba zo boya ngo bazana ba réseau ba boya ka yango mais to comprendre toujours la tradition pour récupérer malamu mundele a BBC environnement surtout ça habitué pour consommer ba produits bio vraiment comme on habitué ça là vraiment longtemps. Merci docteur, toujours sur les plans sexuels. Est-ce que pour na kosala rapport sexuel malamu il faut ozala kaka na peni ya mukie to il faut ozala kaka na peni ya munene mais kana ko expliquer parce que to comprendre mikolo e mutu nyonso akomi ko luka peni na ye ezala toujours munene pona azala malonga na etali plan sexuel olobini ni pona yango. Oui, merci monsieur le journaliste, le phénomène etali élargissement et comme il attend parce que nakala ezaka la produit mo banda ko benga dirabolin on a si bozé ancien musicien ba yemba mo banzembo les années 99 90 basi ba comment ko so ba produit benga ba dirabolin ba produit les amis pour la bangulu c'est ba bête pour na ko grossir bassin alors basi ba moni mibali ba moni que non en tout cas basi le cas ba comme un phénomène boye oui biso pe il faut to qu'il y ait un phénomène boye mais selon la sexologie cause na peni ya moulai oui ils a bien parce que la sexologie lobby 16 cm nazala ba niveau sexologie ezaliawa et lobby taille moyenne ezali 16 cm sauf aux ali au-delà ils ont ba bête mais ce qui peut les qui est peu mingi et ko tenir pour ça l'acte sexuel normalement par exemple toujours en érection on a 5 cm ou on a 7 cm moins de 10 carrément pe et comme une pathologie eza maladie il faut to bato landela ngo to ba cause ezali nini supposé lokwa ba produit ba maladie lokola hémorroïdaire hein ba maladie hémorroïdaire ça peut ko déranger mibali pour ba komana ba problème il y a ba diminution ya pénis donc na sens ndenge wana mobali soka constater que pénis ezali moins de 10 cm akoki komona un traduit praticien ou azali spécialisé comme docteur Mboka Mboka tout ça la facilité tout ko ko ça le traitement il y a 60 jours pour élargir votre sexe pour que makambo ko kotambola très bien. Voilà tozo ko basi ko ba docteur toke na ngambu ya basi. Moi sinyo so komi ko luka tolo, moi sinyo so komi ko luka sima, moi sinyo so komi ko luka bassin. Est-ce que na ndenge bazo sala ka ba acte ngo na ndenge na bango moko ezana ba inconvénient moko te ko yaka la longue conseil ko ko pesa bango en étant aux spécialistes pe na ba makambo ngo. Oui, merci monsieur le journaliste. Apparemment, nous avons été en sali montou, apprécié taille au azana yango. Alors, ils allaient déconseiller apparemment qu'on développer le comment yo ils allaient yoti. Apparemment, parce que tant que nous avons le développement, n'est-ce pas la bicho tout ça va développement moko ils allaient naturel les alliés. Cela veut dire moutou a commis malade. Ok non malade parce que faut te ça conseil. Tu vois les gars tu vas la fanatique la bicho va consommer un produit traditionnel. Mais il faut que ça va tout conseiller à madame. Cela veut dire, tant que pas une abisso, docteur Mboka Mboka, nous avons la pommade oyo, ils ont pour le développement. Et puis il y a un emballage Ezali à Wanazali, nous avons tout produit. Mais emballage Ezali, les produits d'abisso oyo, ils ont un emballage, produit n'ango ils ont la quantité calamité et bobima, produit autobengi éléphant, parc Virunga.
Alors, et pas une habitude à l'inini. Quand tu as mis moutou, azan a pour ça, il y a compilance. Alors, total, nous poids au yazan. Et puis, tout ça, va produire autre chose qui est bio naturel et qu'on développe une guitare d'une manière naturellement. Parce que ce qui est monté, moi, mon nez, à fond, moi, mon au moins, après 6 mois, forme est normale. Ndenge tout ça, so mutu pas kondi, on a perdre ceinture, moyen vendre pena bien té, même costume ne moyen vendre taille pena vendre et ça penati. Mais on que pas une habition, ce que yé to pe ça va produire ali bio naturel. Donc et ko exagérer té pour ébé bisa makambo. Ça quoi André moteur ya IST, mais lingo PC moteur ya combi. To lingo PC moteur ya grand car carrément ils en a difficulté. Donc conseil to ko pe sa place wana. Ma fille balingi développement bassin, ma garçon balingi développement pénis, ils ont m'abêté parce que ma camoning les autres mots là, le bilan ba ministère balobi, bah tu as collé sinzo tout le roi pour la technologie, mais bah conséquence na moi les ali, pour nous prévenir, n'est-ce pas une abisso sur qui doit être le bien mot, nous on ça va produire ali naturellement et puis aux ala sans inconvénient, donc il faut maman normal. Supposons passer dans les gros ala par exemple aux gros ala na 90. À niveau bassin, mais tu peux bender un peu, tu peux baksa, soit tu peux baksa 10 likolo, au sein du P100. Donc c'est comme ça, ils ont les inconvénients présentés. Tout le temps, oh, mademoiselle, en tout cas, vraiment, mon compila, c'est au fond, moi, bassin mon ami. Mais il faut les gâter, qui peut quoi, ça peut convenir, qu'il y a à la longue. Alors, bah, oyo siko bakena kosomba bakisio ya ba vitamine wana na ba pharmacie pour que ba ya munene. Vraiment. Conséquences na ngo ezanini. En tout cas, monsieur le journaliste, naza na baka ebele ezali awa, naza na ka ya moto akendaki kosomba ba produits pharmaceutiques, naza na photo na ezali. Tant to consulter ki mutu wana, na otanga kombo akisi yango te, po naza na posa osa ile publicité te. Mais naza na ka na yango ezali awa. Mama wana pakolaki bakisi ya mundele, ameli ba comprimé ya mundele. Mais conséquence nini eyaki ko se présenter et pas ya mama wana. Botala ba vergeti ndenge kataki so robin dans na téléphone nakanisi bozomona ndenge nduta et développer mama oyo asalaki kisi ya mindele botala ndenge makolo na ekomi akomi lokola léopard nzoto ebebie nyonso tout vraiment c'est très dangereux bomoni ba kisi ya mundele zomona lelo mama kimi mbango epa na biso non docteur mboka est-ce que traitement ya ndute ezate lelo tozo ko évoluer tozo ko traiter mama moni ba conséquences ya ba kisi ya mundele donc pour nous le que non botika ba biloko ko ko somi kisi na pharmacie o melango yo moko boya epa na biso tozo na ba kisi o ezali ba produit naturel tant ko mela yango e ko sala yo ata eloko moko ki boki na ba pharmacie pour mela ba produit botala ba conséquences. Voilà docteur tozo ko ba seko koba. Alors, Tozo parlait sur l'éjaculation précoce. Cause nango les anini kosala pour que ozonga normal ndenge makambango zalela. Merci monsieur le journaliste, vraiment en tout cas sujet opposé vraiment en tout cas clé de billes à tout ça peuple congolais. Phénomène d'éjaculation précoce au copain de la photo mon président Amir Tokotala yango. Tout le monde na photo wana tout le monde a schéma ya organe na biso cela veut dire na kati ya organisme na biso toza na prostate et puis na kati ya prostate tout le monde a ezali na deux sorties donc prostate ezali canaux éjaculatoire les canaux éjaculatoire na kati wana prostate et ça la inflammation donc si vous posons c'est un infection et c'est pénétré na niveau ya testicule. Et puis, schéma on est matakati à niveau de prostate et quoi pour ça l'inflammation et quoi pour vimba. Or que transformation spermatozoïde des ossements na testicule droite. Dans le testicule la salle transformation il faut même un outil na permet na canaux éjaculatoire alors c'est le cerveau est télécommandé qui pour à éjaculer parce que mutu fa comme on a capacité à maîtriser éjaculation na papa so maîtriser l'éjaculation na ote aux malades. Mutu fa ba ko maîtriser tant on ça acte sexuel et puis que bon la minute il faut la libérer yimoka ko bilisa mais tant comme que nanu kutu kaka tango yo zo poussa na mbala moko malome bimi to spermatozoïde aux malades. Alors biloko ezali ko causer yango mingi inflammation to koloba bato pe bazo vanda mingi bato batelemaka mingi bato basaka misala ko tombola neti ba sportif basala armation bato maka mabende
baza pe na problème baza exposé ya maladie ya inflammation ya prostate pe ba infection eza ko déranger pe ko muta ko koma na ba inflammation tant ko combien d'inflammation c'est que on a la facilité ya ko koma na éjaculation précoce. T'as les éjaculation précoce c'est-à-dire kokota parce que les lois tu ça sous acte sexuel sans prévention les lois azana Adrienne lobi azana Gisèle lobi kuna azana Merveille lo baza ébélé tellement azo kota ba infection carrément comment on a problème il y a ba éjaculation précoce tout comme pe alimentation pe uzala mabe et que ça pe mutu abebi ça pe prostate na ye akuma na inflammation ya prostate mais chez nous chez docteur Mboka nous avons des produits d'éjaculation, nous avons des cocktails, des formules, des produits ébélés pour rajeunir organes de la prostate et nous avons des normes pour maîtriser les spermatozoïdes. Voilà, tozo kene malembe na suka parce que les autres lobaki to kolobele la nuance, to la vraiment nuance aux autres déranger ba. Alors bande kopé pazo landa biso li banda ya mboka. Bande ko landa biso li banda ya mboka na ba continent mususu balandi yo ebele pe o intéressé bango ba sepeli na yo mais bazo e baté comment ba koki kozwela ba kisi na yo na ebité nini ko sala pona ba o baza li banda ya mboka bazo ba kisi ya docteur Mboka esunga bango. Oui, merci vraiment bana ya Congo central, bana ya Kinshasa, donc monde entier sika bozolanda biso partout bozana États-Unis, partout bozali bolanda biso qui si pona okoma eza facile. Eza facile système de technologie de comme nango vitesse à ezali kaka na niveau ya site na biso bozokolanda biso bo contacter site na biso numéro de téléphone ezali affiché na ba ya télévision na yo to ya téléphone na yo ozotala soko zo numéro de téléphone wana au consulter kaka docteur Mboka wana eza page officielle okokomela ngai soki pe au consulter ngai na niveau ya Facebook obeti kaka docteur Mboka obeti Mboka plutôt obeti Mboka Bonkoko donc beta Mboka Bonkoko tant obeti bongo mbala moko komona kaka page ebimiso komona image déjà ya maison na biso mona kino page yango ya ngoyo docteur Mboka ye mbala moko komela biso ba numéro ezali wana vraiment en tout cas même par appel WhatsApp eza lokola so musa appel na WhatsApp ezali 089 quand numéro est affiché na téléphone na yo pour que soit yango 089 56 07 328 donc 089 56 07 328 est affiché na téléphone na yo ce qui aujourd'hui yango ça la biso appel bala mo ko affiché en tout cas tu reçois na WhatsApp tout ça va te mêler pour continuer ba produit net tout ça ba produit na biso ezali wana déjà ça aux États-Unis et so qui est Texas kala mingite na ainsi d'ici lundi to tinda yango donc ils ont montré que non facilité ezali donc bo contacter biso qui se beaucoup partout ici ka ezali oza na Chine oza wapi partout dans le monde yebaki kisi ekokoma avec des agences de transfert ya ba colis toza nango partout vraiment tozo koma na suka docteur Mboka les lopé bato baza déranger parce que le besoin généraliste tout le monde a bande ko ba diabète bazali bande ko ba hémorroïde bazali do ba maladie eza kilikili nini yango oyo tozwi temps ya kopoze yo te oyo kosepela kolobelela monde entier na temps moke oyo totikali nango bandeko ya monde entier boolanda biso ozo souffrir na problème ya hémorroïde ozo souffrir na ba problème ya diabète ozo souffrir na ba produit maladie nyonso tout oyo ezotungisa yo docteur Mboka lobi contacter biso yo yebisa biso benga biso bake docteur Mboka nga za problème ya insuffisance rénale docteur Mboka nga za problème ya maladie ya VIH sida benga biso solution ezali parce que to eza TV eza temps to ko lo ba nyonso tuté vous avez un problème moko so comme na ba sonde déjà ko déranger yo pour ma prostate komi tungisa bate sika yo zali yo benga biso tozwa temps ko solo là vraiment to ba ko traiter yo par correspondance ba produit ko koma esika yo zali docteur Mboka a traité ka maladie nyonso to lobi na za généraliste donc so ko bengi biso yo poser plainte na yo to koyeba soki ke likambo yango to koyeba nini to sala to kozila yango soki sengi ke yo oya na Congo on mesati okoya ko landa soin na sosana ba famille na koto na RDC ko pepele to kosala musala tout le monde a développé un peu médecine traditionnelle parce que na kala to yebi ezalaki
ba bidon moko ya salité ya ba 1,5 litre ba tieteka ba kisi ndengwana mais lelo tozomona kisi eza travailler kisi eza bien emballé kisi eza bien dosé tactique wana kwa koloba nini pe par rapport à misusu oyo bazo négliger musala na bango. Merci vraiment ndenge tolobi lokwa tozana ba conquérant omoni na musala soki tobengaka concurrence de la loyauté et ça la ke tokoka ko développer. Cela veut dire ba conquérant na biso baza médecine moderne. Médecine moderne aza conquérant na biso. Mais tant tout le monde a bango bazo ça la vitesse yagi. Mais vitesse yagi on a yango ça la ke ba congolais bande ko na biso ba ke ne ko parcourir na médecine conventionnelle. OK ba produit na bango coûte ça bioté. Alors biso tout le monde dit bien non congolais aza na posa azolanda autour ba étiquette formé à produit ngezali yango biso tobi non tout ça la facilité pe ya bosala yango que tout ça produit à qualité efficace to doser yango yango moni to komi lelo yo na ba 25 centilitres et produit zali propre directement et outil na usine to tia yango ekangami hermétique pe ba produit ya mai ndenge moko pe ba pomade ndenge ozomona eza bien dosé zukaka to l'action prescription de nini okuki ko salela yango. Donc c'est un peu ça. Voilà moi Bambote pe vraiment en tout cas Bambote mingi to saluer bande ko na biso ba congolais o bazali banda ya mboka partout sika bozali bozana kata RDC bozana kata Congo central bozana Bandundu donc na République démocratique du Congo to pesi bino mbote bozana libanda ya mboka bozolanda biso to pesi bino mbote to se confier la médecine na biso traditionnelle médicaments zali lukandi ba expert parce qu'il y a beaucoup de charlatans na ba YouTube bokolanda bokoyoka muta ko se akomikumisa ko se chanter mais à l'intérieur c'est un aventurier mingi pe bozotinda bambongo mais qui se comité boko décourager té docteur Mboka lobi tozali wana bo contacter biso en tout cas to saluer bino na ba palais na banda ko sika bozali bozala ba problème ils ont dérangé foyer na yo éjaculation précoce en tout cas vraiment bo contacter biso makambo ça très bien. OK.